Bandeko mbote mbote bisika nyonso bozali bozolanda ngai ndeko na bino Simon Poso Lobito mobala pembe te na Dubai mobala leki libongo na elengi ebele te bokolia bongo ndumba zwi permis papa lupanga beli liboma kera nyoka akoswa yo mama ndakala melingando nie wakangi balo okobima wapi ndumba zwi permis papa lupanga abeli liboma mibale oyo bakabaka te suka batikala bango moko ngawana libanga gologota mbwa rouge ebele te bokolia bongo wana ya yete merci mbote bisika nyonso bozali grâce à Jésus de Nazareth ezala bino tango nyonso amen. Bandeko na yeto solo la lisolo oyo bolobaki na ngai ngape na ko répondre bino pona makambo ya mwana ndeko na biso kako oyo soki ba finga ki héritier wata soso lembe afinga ki be fali na ngola bango tanga bete concert ya ndeko na biso ferigola bana mama ngana ko poyeli kamandingo wana te parce que ndebo répondre ngabe misubo bia te noko Simon Lobi vraiment tant que yaya na ba oyo na yiko pesa ba oyo ba saka toujours hors sujet ba saka hors gamme ba saka terre à terre na yiko répondre bino jamais to koko boma mwana anape kindu toko boma yete eloko se koi toko yeba sikote mutako sepera kindu makamalo baki nini asaka andengwa parce que ndenge ngana zo loba kaka eloko nini ngobino bozo telemela ngo makasi likambo eko bimalo kwa likambo ni sa solo batu nyonso na mokili bakomaka des fois ezala nani bakoma mais soki bozo intéressé ngo makasi bozo telemela ngo makasi seki likambo ngala baki likambo nga yokoma ya solo mais basaba misisa bino bozo so bango bandenge nini nga jamais na koko loba na ko appuyer kindingu non asa salima be to muta apese raison azat mais siko ikominika munini susu nga siko bolinga ngana loba nini bolinga na yaya eza eloko mutakoko sepela nango azate si yeso akoya mutako sepela likambo wala kindingu asa mengana tali na ngai natali ba video yango tina bandite na zoyoka te atangi komba fali to atangi ekombo héritier wata soso na yebite mso ba kote mso ba video yango ba okata kate ngana moni na ngate na begi be trezi ngabi trezi na zuyende te na tigele ka message na zoyeba te est-ce que likambo ngo likambo ngo bilo boso kanga nango tsila kate ya likambo na soke zozonga zonga ba komona ngo lokole komi ya solo botika ngo eleka to na makambo ebela ko sala ya omoni décembre yo makambo ebele zo bimawa nazo bisabino soki bozo so kana ba distraction to komona makambo na nezo sila makambo ke ezebele musuna ne boma tango ke bima nginga ba miso otika na munoko polele ezaka mingi mitakala na liboso ako yango ndevo epesa biso ka bonjour et bonsoir yango wana ngana na sana problème oto ndi boye ko lobela nga isusu otendenge nini olobeli li soleil ya Marie Makese par rapport ya Monique ya Monique mama ba fali ningi olobeli ya ya Marie Makese mingi par rapport ya Monique mama ba fali te omoni de bino bolinga polémique awa sikoto solo ba fingi mama ba fali ba fingi ya Monique basolo makambo oyo ba lobeli makambo ya fere mama na bango ba fingi poli bino suki likambo zali boninga ko comparer ka yo bino na fali lelo soki be fali wana nani aboma moto nani boketwa biso msuto benga it to bi boketwa wana mwana leki na yo boma moto wana grand sœur tika ko loba boketwa yo ke la kipe biso susu so bokanisa biso msuto a mieux placé pour na bino te boko loba nde likambo biso msuto boma moto pa boketwa yambuti oya finga oyo saka likende liso ngezalaki epopa biso misusu oyo boketwa sa temo biso msuto boma moto mais siko bolinga to sana ngonde ngini likambo soke zabo bino bolinga ko contre likambo zabo nini est-ce que bafingi ya Monique to bafingi nani ya Marie Makese ya na biso ba sœur na biso bafingi mama ba frère est-ce que bafingi mama ba Kofi et pardon ya Fali poni bolinga osaka ba comparaison moko ya terre à terre yango na bakami bali ya milai so moni mobala leki mulaya leki to ba 3 mais bazalo kwa mayela okokate parce que betongo ka ba milai batankala batatanga période ya goudir batatanga période ya mombombo basa batalelo te batumoko baba lekana na makambo nyonso
Yangalo bazotika bino bino moko parce que maboko makase leki bino bozotika la bino moko moko pona ndengo parce que elikambo ça bino ngo contre siko bongo bimisa siko polémique kota siko ngandinga na lobeli makambo ya fere e kota polémique voilà buzoba bino bongo la lulala ebele bela te bokolia bongo keba nyoka nyawa kangi balo tokotala bino mbalo nyawa kangi balo ndumba zui permis ndaka la melinga ndo tokotala nebele bela te bokolia bongo molili na butu yango wana oh eloko ezali boy tozo muto mama parce que muto azo raisonner bien akoko sepela te ba finga mama na ye parce que na réseau social et comme le kola bonjour et bonsoir eloko tikala ka kufinga yango wana eloko mso ezala te yo finga mama na seko sa mal éduqué. Parce que toi tu es bien éduqué. Ok, on finit la bêtise. Parce que vous savez, n'a maman mi souci ba bima ba poa les côtés ne se comme pembe. Mais ba so so en kabana mkela buzoba. Ozo tala âge monsieur ya maman mo ozo tala ebo. Est-ce que maman ko bi misema ka bo mal poli mal éduqué la femme de la rue bango wana. Ozo tala ka rapport so muto so ba mwana moti mukolo baba asoso kene soko na menopause asasa li menopause na Dubai na mabela ate okati mabelo okati Dubai okati nzilu nsansa bakata ka kingo te eloko ke la kisoka ka kingo na misuba teli na so omona mutu musoso telephone mo atela lokola nini ba danser so akala ya tangu ya nini ya mpiri bakuba me baza ko finga batukaba osotala promotion na lelo soko moni bo bakoma batu misu bakoma ko sala ba faire na me bango bazanga na babuzo ba ko finga batu ba bêtise yo finga nga yo kino finga mama na biso omoni ko sa mal poli mal éduqué pour nous ko finga pas est-ce que mama na biso mta fingi yo mama na biso mta lobilo likam pour papa na c'est que mal éduqué mal appris et loko na téléméno et zé loko moko et continue na communauté osutala mama mukolo mutakala mutasakana ba popo longo nga telisa mais azuzongela kama kamloko bana mike soko tele kun tali mama Dubai c'est comme molini akope ko comme na concours ya ba Dubai tokotala bino tokotala ba misu sezo bimao ozotele e loko malamu azana ngote ko finga muto aleke na nyo ozotala kaka ba bêtise kaka ba bêtise comme la bango lokola bo finga ngai mama na biso ko finga salioni ndeti garçon ko finga mama ya faire ndi ozomona muto ko ndima yo azaka buzoba lokola yo azaka na lizobete lokola yo oko finga mama muninga bongo te tout ça c'est la ozako mal éduqué mal appris so en trois parce que ko finga mama obi ba tselenga ba vidéo ngo lisu ya natali nga lobi ya non trop c'est tout oko finga mama muninga boyite pourquoi matina niveau ko finga mama boy bana mama epesa meli bisote na boy na koma na incapabilité na motema pona finga mama ya ba misuba bota mi ya ba ndoki to sala bongo na TikTok bata misala solonga pe to sala bongo na TikTok mama ya malamu eza susu kunate ya malamu eza lisusu kunate nyoso za keba nyoka akoswai ebele bela te tokolia bongo odeti nzongo yanda ikenda ka bongo la lulala ndumba suis permis papa lupanga beli lubuma ndaka la melinga do nyawa kangi balo tokobeta bale ndenge nini tokende boye kuna mibalo bakabarate nzoko batika la bango moko tozonga boye kuna nieke se tosonga kuna nguma meli mobondo nguma meli nyoka toko nemso nyuka na suka soso melinga ndo tokende boye yango na ya tokomika na mono to nika na makambu boye otenga la kote ngamu kuma kama ya mama ba valita mbalo biso no tobenga hat nani to boma moto wana mais siko bino ndigi ni suka na muna ka bino suki ke zali kambu ya fere suki kana lobili to fere to obiga ba wa ke bo telemela nga kaka bo te ba to ba finga bino ebele po bo telemela bango te ngala fingite na so pesa ndi toli wana nanyo ba koko ndima finga mama c'est que tu es mal éduqué mal appris so en 3 lettres. Moi, c'est de saute à 4 lettres. Parce que, c'est éducation. Mouto a fingi, maman bata sala na YouTube te, maman bata sala na TikTok te. Mais yon de soko fi, o monique
soko moni muta finga ka mama to finga ba para mingi tala itadame na ye babunga apite soka suba ka teto asando kya pumbra misatu wana basaka basi moko ya bulu ke mibali moka ya keba nyoka o saka bataria na batamadaye keba nyoka bangu wana 060 sikona na kupuye bino na makamonde ngwana non parce que biso nous sommes sévérité attaque ndunga sala ki ni mais yolo bana ki okeko finga mama na sens ni n'intérêt ni na problème ni osamane dike na ajo yoba bingo ezala kate ko finga ba mikolo bazotala tozala ba mikolo ba yami suba to bazobenga bo komiti na niveau ngabi yanga na mona ngande ko lo bate ngata na lobia awe chancha kaka awa mama awa bana na bana ba mikolo bazate boze ba ki tozabina ba yami suba tala ba te belepe bazotala ba parami bazotala ba betisi bo bimisakawa bozaka batamisala bata solonga ebele bela te bokolia bongo tekele bumba eza ya koyinda oh nyoso mama nyoso tout ce qui brille c'est pas de l'eau argent peut brillaka bokeba oh nan mutako sepela na ngote bokoma kana monotonie ko finga ka batu wana oh liki songo mboma nazo ya prime d'activité hein na ibi pa no kuna ratakate ebele bela te to kolia bongo ibrato piana mabele mami miel de somo bala likili bongo na lengi oyo wekioya eya la lulala Didier Lacoste le né en famille ah félicitations depuis pour moi na yoko kuno kesuna bwana fruit du sud bobeta lelo yango wana eza fierté na biso nyos moka ko so na yoki be fali obeta na nini na Allemagne félicitations eza fierté mboka na biso eza fierté parce que ezo sala pe moi un plus na kata to sala chalu nani parce que ça bongo ekenda ko so ke loko za malamu to ndinga so ke ndokubeta kuna moka ko so depuis que poma tozo se ya Félix Waze kwa le 14 nako ya na oya kutala na opesa bino pesa ngo oyo ngai na moni ekenda ka bongo bongo ni soma saba ndeko na biso toko ko sala bon ata Félix asala ki Félix Waze kwa sala ki soma be toko landa ona tazande ko biso to ya kukumisa yi to ya kukota poto tsa ferita mboka ya ekenda ka bon famille no so baswana ka famille no toko ko kanete muta ko to sala ba miso ba comprendre na miso ba comprendre après 6 mois et ça la bongo na famille yo le ko lo zwi chance to ama yele ba miso nyo so tutu ba ko sala mayele il faut te supporter ka bango ekenda ka bongo ebele bela te boko lia bongo be sengani balondo yo bongo nanga na otsona miniature Papi Buzi Mosengo Keba nyoka akoswa yo Nikolo to ana bino mayele mama Nyawa kangi balon toko suka wapi Nyawa kangi biso balon toko suka wapi Keba nyoka Ibandela masolo Wana ya ye me okuna ya ye te ako sabino te ekenda kabungu la lulala yangu wana Tonelo sonandonge kera nyoka ke ina ipupa mwana nga avocat tozo sepela kalate moka ko sa mwana nga na sansonana ekenda kabongo ebele bela te bokulia bongo tokulia ngobongo ato tselonga maokulia ya likamandingwa ezana tina te oko finga kabokuba ko finga mama ozotela mutako ozofinga mama irresponsable mais azofinga mutu waza responsable mawa butu malamu